Shalom, shalom, tous allez bon dimanche, Bobo Messeni, Bolanda Rabiso na Sentinel TV 1, Sentinel TV 1, et si kawapi, toya kako les sabino bilei, ya molimo, et si kawapi, toya kako bilabino sur la révélation, ya kombo na Yesu, et si kawapi, toya kako bilabino sur Mabo Mami, révélation, comment kokotana lola, comment vivre, délivrance, comment palper bokonzi na Nzambe. Chaque dimanche, mokili mobimba bato wana gauche bake na droite, bazo wana droite bake na gauche, bake koyoka liloba na bomoi etindika bango bakotana lola. Bible lobi, la foi vient de ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Alors faut faire trop attention quand tu te lèves le matin, tu vas dans une église. Est-ce que tu écoutes ce qui vient de la part de Dieu? Parce que ta foi, ta vie chrétienne sera impactée par rapport à ce que toi tu écoutes. Qui est ton prédicateur? Qui est ton pasteur? Ça, c'est la première des choses que tout un chrétien doit chercher à savoir. Moi, je ne peux pas suivre un pasteur si je n'ai pas cette compréhension ou si je n'ai pas la ferme conviction que cet homme-là est appelé et il sert Dieu. Landa mutu oaza appelé pe asali la ranzambe. Toi là ba tobele ba benga bango basali la ranzambe. Toi là ba mususu ba benga bango te basali la ranzambe solo. Alors faut faire trop attention quand tu vas dans une église, cherche à savoir parce que le Saint-Esprit t'aidera comment détecter là où tu vas, c'est un aventurier, c'est un pasteur guégué ou c'est un serviteur de Dieu. Voilà. Les lots, toujours que nous l'obéissons, c'est un lien. Un lien ezali à solo. Un lien est dans la Bible. Un lien est à solo. Mais, puissance ya nkolo Yesu, nabo moina biso, ezo pesa biso nguya ya kokata ba lien. Peu importe place ou uta. Peu importe famille ou uti. Peu importe kindoki monene na ngona kati ya famille na bino. Peu importe communauté, église au Vandaka, pacte, pasteur, on a ça, on a diable, on a Satan, pour nous kanga, bandimi, qu'on maltraiter, qu'on manipuler, bango, peu importe. Mais si on y a Mbingouya Yesu, si on y a Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il y aura une puissance. Acte des apôtres 1:8, Acte des apôtres 8:1, Jésus a dit, ne partez pas, ne sortez pas en dehors de Jérusalem, jusqu'à ce que vous allez recevoir une puissance. Cette puissance-là s'appelle le Saint-Esprit. Puissance wana soki na bomo ina yo, eye ko buka ba jog, eye ko buka ba kal, eye ko buka ba loi établie. Ya wana nzoloba, lelo toujours nous kotanga maloba na Nzambe oyo ekomami na Luc 13:10 à 17, pe na Marc 11:1 à 10. Na Marc 11 pe na Luc 13 nazo banana kotanga na Luc 13 bazo sabiso boye Luc 13 10 à 17 bazo sabiso boye na tangi na kombo Yesu. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour de sabbat, et voici il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Cette femme était dans l'église. Cette femme priait chaque jour. Cette femme donnait sa dîme, son offrande. Mais cette femme était possédée pendant 18 ans. Répétez après moi, pendant 18 ans. Moi, si Oyo, alors les ba mama ebele ba tchaka kitambala na motu, atie mwana na mokongo, akie kokumisa Nzambe, apesi offrande na pesi dîme na ye, asalaka ba veye, asalaka nyonso. Mais azalaki ko kene l'église, milimo mabe ekanga ye 18 ans. 18 ans, à l'église, à l'alaka, à Foutaka Baveye, 18 ans, Moli Moana et Longwate. Ce qui est na Marc 11, bandana 1-10, tokomona pe Yesu avant kendokota na Jérusalem, atindi ba yekoli na ye ba kendoko lukela ye punda. Ba keko kulta punda wana bakanga ye na singa, mukolo na yakanga ye na singa, aliaka kaka na mula ya singa na ye. Akoki ko bouger te, akoko kende liboso te, akoko ke na gauche te, akoko ke na droite te, bakanga ye na singa. Mwana mwasi oyo azalaki ko sambela 18 ans, elle était liée de liens. Ceux qui font le service
de libérer ou de lier les gens captivés, ce sont les serviteurs de Dieu. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur. Cette femme était liée dans le temple 18 ans. Or, la loi du pesanteur nous dit tout ce qui monte très haut, dès que ça descend avec fracas. Ata, yamozo mona batebele, bakanga yo na singa na bakolo na yo, na tata mwasi no na noko na yo, na pasteur église na yo, na mobali oyo, apesaka, oliambongo na ye, bobima na ye, okota na pat na ye, bino ba jeune fille mikolo, bokeba na mibali oyo, bazana ba jeep, bazana mituka, bazana baboye, bazoya koluka batu, ba jeune fille po oyo bazana libongo, l'esprit te, pour ba détruire vie na bango, pour ba sala ba pacte na bango. Alléluia. Boyebi ba musicien, boyebi ba pasteur à Lokuta, boyebi ba nganganzambe, na Kinshasa, un peu partout, misala ni bazosa. Bible Jeune Sabisona continue, dans Luc 13, Jésus, la Bible nous dit, Jésus enseignait dans une synagogue le jour du sabbat, et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui les rendait infirmes depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait aucunement se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais les chefs de la synagogue, indignés de ce que Jésus avait opéré cette guérison le jour de sabbat, et dit à la foule, écoutez, il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas les jours du sabbat. Ici, nous avons l'attitude de chef de synagogue. Chef de synagogue, Mokambi église. Nek lelo bokina église, Bakambi belé, aïe une église à la Bible, mais c'est un chor. 12 malins, 24 malins, à Pumbora Nabutu. Église nyon surtout batu bayaka po ba expérimenter le boko na Nzambe po ba bika po ba tatola mais pasteur wazande ni mukonza synagogue wazande nini mundimi na ye ya 18 ans yaka courbé yako ka ko délivrer été mais tango Yesu akoti akuti mwana mwasi wana abondeli pona ye a libérer ye mwana mwasi wana kuki elongwe a se redresser chef à synagogue a siliki au lieu à sepela les autres pasteur à Lokuta Mutombo, ils sont prêts à débourser des millions pour mouta sa témoignage qui est prière de ici. Mais chef à synagogue à Siliki, à boy ba témoigner, à boy moi na moi soit dans la sengo. À l'hôpital les deux amours la sabbat, ils ont 6 jours pour boy abo sambela bino mukola sabate. Donc à sepelité ndenge moi na moi soit na abiki. Ndenge moko batu oyo bakendeki ko kanga ko zo punda ba yebisi bukolo punda pesa biso punda le Seigneur en a besoin. Lelo na ina yebisa yo le Seigneur a besoin de toi. Lelo na ina yebisa yo le Seigneur est venu te délivrer. Lelo na ina yebisa yo na yebite ba problème wanango na yebite koma ebanda na yebite nani alokayo na yebite nani akangayo na yebite pourquoi botakate pourquoi balakate pourquoi za na mikanda te pourquoi zo zwanda kote pourquoi za la masque de vieillesse. Pourquoi on a évité? Mais je t'amène une parole, je t'amène une puissance, je t'amène un nom, le nom de Yoshua Amashia, le nom de Adonai, le nom de Elohim, le Dieu créateur, le Dieu de toutes forces, Adonai, El Shaddai, Elohim, le Dieu qui crée, qui bénit, le Dieu qu'on appelle Elohim, le Dieu qu'on appelle Melchisedec, le Dieu qu'on appelle Rapha, le docteur des docteurs, ceux qui ont un bête hôpital, ceux qui ont expérimenté passé, ceux qui ont expérimenté malade, Kondimanayo, Ekobikisayo, Nangonga Oyo, na kombo na Yesu. Receive it, take it, give hell in the name of Jesus. Say amen. Na kombo na Yesu, na so pesa mitindo, batuwana balibere. Bible Jeune Sabiso, bakolo na Mark 11 bandana 1 na 10 bakolo punda bakanga ye na singa punda wana abujaka te do mukolo punda nde atiaka singa mulai oyo ya kolia so moni matiti kote wana eza bien te amatisi mwa singa muke kwa kenolia kote kuna na ngonga nyonso tu
bakosala nini bakotia osinga yango wana bato mosusu atake libala na famille na bango esi bayeba bobali ye bapesi mbongo bapesi nyonso bapesi bosali fete bato babini bobanga na bino te après une année aozonga na ye aozonga na ndako wana omona ndako basi kitoko basi moko babota mo ndire basala bango na machine po moto basala na machine et on dirait ba faute ezaka te moko mona bakendaka bazongaka bango tu babotaka na ndako mosusu omona bandaki commerce abandaki na boutique ya moke ya mesa libanda ekomi ya munene tout omona azongi na point de départ donc ata okei libala okei poto okei wapi mukolo singa soka amoni kaka non côté wana olingi okende su molai abendi singa ozongi na lieu de départ. Alléluia. Balobi ole mingi zonga awa mbeto abo mwana atozali na poto bakobenda yo bazongisi yo combien de batu bazana na poto aya poto asutuka bo barefulai biso ba oyo avant lelo tokoma bakolomboka tokoma bato bako refule sute pasi nini to expérimenter te l'air tozalaki sans Jésus ovani na Allemagne bakangi yo batio na avion fele bazongisi yo bakolo na yo baobenda na singa me banda na yamba Yesu mutu moko te ako refulenga lisusu. Hallelujah. Ata oke wapi bakolo na yo so ba na posa na yo babendi yo na singa singa na bango ezali mulai o batia yo okene libala esimbaka te orzoise me obandi yango bien so ekoka mikomika na 6e mois ebandi ko tourmenter yo ebandi ko nungi ko tungisa okene hôpital tiale esopani après obandeli lisusu bato ebele baza na mabala omona ye azwa bazemi plus de 10 fois mais simba mwana te soki ekomi 6e mois 7e mois ebandi bakende batia basinga bakende bakanga kol bakende basa esimbaka te mpo bakolo na yo so bamoni kaka yo bandi zeni babandi kobenda singa bafiance boni baya bakolinga yo bobandiki fiança soki ekomi kaka mpo bakopesa lettre omona kanga telefone abloka yo na WhatsApp abloke yo na Facebook abloke yo na telefone ate obengi eyeleka sute bakolo singa na yo bakanga yo batu boni abandaki koteka nano na wenza matete amati alongo wenza matete akomoke na Angola azongi akomoke de Turquie Dubai Chine azongi lelo oyo azongela lisusu mesa liboso lupango bakolo na yo babendi yo na singa. Alléluia. Alléluia. Batu boni lelo oyo abandaki recevoir papa asombi épave a monté combien liboso a monté 207 kaka lera ayo kosomba 207 eke sali accident bomi batu 10 ye moko lelo na makala pona nini bakolo singa babendi bien aimé exemple eza ebele futo keba église nini tozo kende église pasteur nini yozolana nani ayebiso kaza pasteur bato nyonso basimbi bible na maboko boye baza ya nzambe te elelo eza ba Kristo ebele chaque dimanche na l'église chaque dimanche asambela chaque dimanche alala na l'église chaque vendredi asala ba jeune éveillé mais akokota lo lifelo na bible na ye pona yambola Yesu te na croix ba crucifier Jésus na 2 voleurs moko na gauche moko na droite bible ezo bisa biso moko akomi kofinga Jésus mais wazaki na droite à Jésus à défendre Jésus pe abalusi mutu na alobi tango kokota na royaume na yo kanisa ngai Yesu abise mbamo alobi mukolo mususu te kaka lelo ngana yo tozokota lola mutu aliboso akota lola bible ezo bisa biso c'est un brigand un voleur auta na koyiba akota même église te mbala moko lola yo sambela wapi pasteur na onani ate ya konini. Bien aimé, je n'arrive pas à comprendre que quelqu'un peut passer 10 ans 15 ans, 30 ans dans l'église, rester les mêmes. Et azo monake, azo simbate, mais azo persister au kendara place wana. Oh, nzambena. Bible lobby, moi c'est 18 ans, à kendara l'église. Sorry, bolimise. Ba pasteur wana ba monela ye, ba pasteur wana ba kanga ye, mais mukolo Yesu akota ki l'église wana, tout a changé.
Dans 2 minutes, quand il est arrivé à Jésus, moi c'est Abiki pasteur à Siliki. Bien aimé, tout à l'église dirigée par les diables, dirigée par Satan. 2 Thessaloniciens 2, banana 1, Tina 15, je sais que l'adversaire, le diable, est dans l'église. Il est parti s'asseoir, se proclamant Dieu, se proclamant Dieu. Et Zanaba pasteur rebellé, qui se proclamait Nzambe, ba kolo miracle, ba faisait des miracles. Donc témoignage n'y surtout et les carapars comme on a yé. Nzambe mutasala te so que l'église au moni pasteur azali kolo koleka kombo Yesu. Pasteur atia photo na ina sima. Pasteur yende mutasala makamnyo, yende mutabik sabat yene yeba déjà que aux an église et à Satan. L'église doit être christocentrique. Christ doit être au-dessus des pasteurs. Les noms que nous devons célébrer, les noms que nous devons prier pour les gens et montrer aux fidèles, ce n'est pas nos noms, nous qui sommes pasteurs, mais c'est le nom de Christ. Yango moni ngana boya kababe nga pasteur. Na linga kababe nga messager mo memi sango. Nazana nga mo memi sango. Nazana nga mutu na Nzambe. Na lalaki Nzambe inspiré nga na sala message na sali yango na yeko partager. Na partager yango ndenge Nzambe atindi nga na loba. Nazote ate pona manipuler bato. Nazote ate pona bima grand. Nazote ate po bolandanga. Mais nazote ya po na communiquer yo esprit ya Nzambe e fongola yo. Ozala libre. Ndenge bangle babara free of mind. Receive it in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Nazali na Yesu. Ngai nazali na Yesu. Oh nazana Yesu na motemo yanga. Nasimbaki elamba na ye. Yesu abikisi ngai na pasi. Nga nazana Yesu, nazali na Yesu, nazali na Yesu. Oh nazana Yesu na motemo yanga. Oh nasimbaki elamba na ye. Yesu abikisi ngai na pasi. Mama libanga, libanga na ngai ya sika. Ezali na kombo ya Yesu Masia. Ezali na elembo ya molimo na ye. Nakobwaka yango te. Mama libanga, libanga na ngai ya. O libango lele ezali na kombo ya Yesu Masia. Ezali na elembo ya molimo na ye. Nakobwaka yango te. Bwasakidila mfumu. Twasakidila. Twasakidila mfumu. Twasakidila. Aksanti sana mfumu we. Aksanti sana. Aksanti sana Bwana Yesu. Aksanti sana. Matondo mingi mfumu. Matondo mingi. Matondo mingi mfumu Yesu, matondo mingi. Oh merci na yo Yesu e, merci na yo e. Melesi na yo Yesu po yo zali Nzambe. Bien aimé Bible lobi mwana mwasi oyo 18 ans bakanga ye a mona kapasi a nyokwa maka azali bongo possédé na ba démon 18 ans akendaka na église pasteur akanga ye pasteur complice. Pasteur mutu atia ba démon na mutu mwana mwasi wana. Metango akutani na Yesu. Bible yebisi biso mukolo wana mwana mwasi wana bikaki pe Yesu ayebisaki ye je te rends libre maintenant. Tu n'es plus possédé, tu es guéri au nom de Jésus. Bien-aimé, nalingi moko na moko oyo azolika na ba problème, na bi problème azolika na moto. Soza na problème. Zwali boko na yo. Soit tenir sur toi problème simba na motema. Nga nazoyemba. Tant nazoyemba, il y aura une forte onction. Et ko bima na kati nanga, et ko ya place na. Ko simba TVT, ko bouger te, ba ko sabino simba mai simba TVT nga na bi ko simba TVT loko moko te. Telema kaka place ou ali wana vanda kaka place wana simba motema non, il y aura une puissance par rapport à foi na yo. Le nga nazoyemba, il y aura une puissance ya nzambe ko sentir ngo ora lobiko. Et soko biki, soko umoni nzamba sali quelque chose, zoa téléphone na yo, benga 0044 74 240 23 933. Deuxième numéro dans les alliés 0044 79 4 00 86 278. Benga au témoigner, benga au yebsanga mamni nzamba sali. Le deux numéros wana eza numéro dans la imo
ils appellent le numéro à WhatsApp. Sembola loboko na yo nabomo inanga kolo Yesu Yesu yo kolo nanga nakobanga lisusu te mikakata no nzambe ya ebimalamu akosunga kolo Yesu Yesu yonkolo nanga nakobanga lisusu te mikakata no nzambe ya elimalamu akosunga kolo Yesu Yesu yonkolo nanga nakobanga lisusu te mikakata no nzambe ya ebimalamu akosunga landanga na prière kolo Yesu ozali Rafa le docteur de docteur ozali nzenga mambo mokati makamu ozali Elohim le Dieu de toute force ozali nzambe mokeli na nyonso ozali Adonai El Shaddai na ndimi ke yo za nzambe na nguya na ndimi ke yo okangolaka yo ozali oyo ayaka kosukisa masolo na ndimi ke na ngonga oyo problème na yango tanga komba problème na yo ezo sila po yo moko zenga mambo yo moko mozalisa likolo na nse yo moko kwangolo zonso ozo kita o stopper likambo na bomoi na ngai zwa na yo lokumu netolama na yo na kombo na Yesu Kristo na pesi yo merci pona nengo sali ke likambo esila na vie na nga tobondeli bongo na kombo na Yesu Kristo amen yo vanda kimia siko na lobona Dieu d'Abraham na tiki bandeko nyonso oyo baza na problème yo yebi bakombo na bango bandeko nyonso oyo bakolo na bango banoko na bango ba pasteur na bango ba kambi na bango ba leader na bango ya bandoki bakangaki vi na bango bafrenaki vi na bango balokaki bango batiaki bademo babandaki kokontrole bango bastopaki bango baelimitaki bango kolo na kombo na Yesu Kristo nazwi makilo etangaki na Golgotha yaki kosomba biso ekata balien na kati au nom de Jésus Christ pe na proclamer bango baza libéré baza libre na kombo na Yesu Kristo ba expérimenter puissance ya kombo na Jésus Christ amen tobeteli Yesu maboko nzambe azwa lokumu ezalaki matin na biso ya lelo bakolo na yo bato bakangaki yo na singa faut ba libérer pour mozalisa likolo na se aye alors voilà ba oyo ba zana posa ba programme na biso chaque dimanche tozalaka live na Facebook ya pasteur Songo Didier na 16h à 17h et na 21h à 22h tous à souper live tous à toujours live le sous mardi de 21h à 22h jeudi de 21h à 22h vendredi 22h à 23h ça sera intercession miracle alors bah programme nanga tourné nanga na juin na Paris et après Paris dans en Suisse parce que après Paris Suisse dans en Brazzaville voilà bande konangai à Paris bana la moisson mondiale à Paris maman mena na maman na biso ba maman na biso surtout il y a la moisson mondiale Paris vous avez en contact nanga pour nous sabino et c'est quand nous okutana pour nous ça 3 jours nzamba za malam nzamba za mobateli nzamba za motomboli ba maman nous surtout à Suisse bolimbisanga naza soit na contact ya mutu moko motre parce que là na kendeki na Afrique portable nanga boyika na Afrique ba boto la biso ba portable na bandeko portable etikala ba contact nyonso nanga etikala na portable wana maman nous surtout na Suisse
mama nyonso tu asambelaka nanga na Paris, mama nyonso tu asambelaka nanga na Allemagne, mama nyonso tu asambelaka nanga na Canada, ba place ba base na biso yali, mama nyonso tu asambelaka nanga na Italie, mama nyonso tu asambelaka nanga na Belgique. Vraiment naza su na ba coordonnées na binote, comment numéro na komelanga ka message na téléphone nanga, bozanga ba numéro nanga, comment lobi messager ezanga mutu songolo pona récupérer ba numéro na bino. En tout cas, nzambe nanga amona bino dimanche malamu. Mutu nyonso tu aza na posa prière, aza na posa mituna, numéro nanga boyebi yango 0044 74 240 23 933. Numéro mususu yali 0044 79 400 86 278. Bobenga nazara na protocole te, na tiaka bat na mulongo te, soki obengi nga na koyamba yo, soko komeli nga na imo to na messenger to na nini na Facebook to na WhatsApp, soki zuita mulai limbisa na zwaka ba courrier ebele, c'est pour que na moni na no ayote moi na répondre exacte, mais dès que na zwaka possession na kota na possession ya kotanga ba lettre ya tanga ba message na sala de momie ya ko zongisela bino ba réponse. Nzambe nanga mona bino, nzambe nanga za na bino. Mama Marie na France, mama yo mtu ufutaka ba billet, kota en contact nanga parce que il faut billet pour na Brazzaville. Yeba ki ba billet est commis déjà plus de 1000 € pour na reconnaître Brazzaville. Vraiment ngonga ngoyo kota en contact nanga na yebi kozola nanga pour na contribuer pour na voyage na zokende. Donc ba mama nyonso bali ko contribuer pour na billet nanga ndenge na okende ba séjour nanga bobengi ba numéro nanga ndenge to sala kaka et aux amala nzambe nanga pambola bino, nzambe nanga za bino, ba lien eza coupé na comme na Jésus. Amen. Jésus Christ Seigneur, baba fona, Yesu nkolo, Yesu mobate, Yesu mokonzi.